Aboya trop. Yamana. Originaire chemin de la croix. Ngaina salamu salako. Aboya trop. Yamana. Originaire chemin de la croix. Ngaina salamu salako. Eric Kokoko, moto omoni pembele, nde moto akanye machoyo, losambo efuti penayo. Oh, alingi bino, yebe alingi ebige, asa motu ya bonanga, bosambela kobambamae. Oh, yeah, oh, nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo akaba mbonge ye oyo elamba yango Elise Kokoko, moto bomoni pembenge, ndembuma losambo nanga. Wapi ye oyo, eske bomoni ye oyo, wapi Kiku ye oyo, wapi Deborah ye oyo, yetako mema na famille ye oyo, moto yako yokela ye oyo. Mokolo na kovwama yehoyo moto kwa lingi yehoyo banina boyoka yehoyo moto bolukaki yehoyo aleki bango nyonso yehoyo moto aselisanga yehoyo moto akolambela fumbwa yehoyo wapie yehoyo la kisa na famille mutu akokende dimanche na église mutu akolanda soki alingi akende mutu akobondela soki asiliki tozolokota papier elengi ya Congo Glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Zambe Tolobate Filokobo Tolobate Zambe yo Otani Ozolula ya man ya yoka koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaacrème.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10
975. Pour l'adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et salami na banamboka ba congolais, na banzete ya mboka Congo. Boke bana pirate. Pour la COVID, ça va moller. Mupende, Simapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi evimba. Sima ya 3 mois, on suit résultat. Salut. La pommade Awatoza. Moi, ça n'arrête pas comme une qui bocole. La pommade Awatoza. Maxi Bio Café. Yango. A connaît pas demande Hémorroïde. Oh, diabète. Soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona omelango tani na ko monde ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te loko ezo mo misabiso na couple yango yo. Tous les malades écoutent qui n'ont Maxi Bio Café. Nga vie de loin na melakango et bongo yo. Ayuna. Pour yango de traité pe éjaculation précoce, mari de nuit, femme de nuit, envoûtement familial. Biloko nyonso so meli café kitoko. En tout cas numéro ngana c'est boluka yemo grand prétérique. Bio Café et au selection de lengue. Tomelaka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango pour la santé na biso. Ezali. On n'est plus très loin de l'église, je pense. Donc l'église n'est plus très loin. Et vous voyez vous-même l'ambiance. C'est aussi ça la résistance citoyenne. La joie. Voilà. Vous voyez tout ça en direct, donc c'est bon.